te bandeko balandi ya vuva mu télévision etando ya bwanya pe ya mayele lelo ememeli bino émission moko ya kitoko o babengi émission Telia Mbote kolia ya malamu kati na bayindo pamba te moto na kati ya mokili esengeli alia yango lelo toyeli bino émission oyo pona kolakisa bino kolia ndenge nini moyindo akoki kolela moyindo akolia pona kotonga nzoto kasi pona kobebisa nzoto na ete yango toyeli bino émission na bino ya kitoko o boko banda kolanda chaque mardi na 15h30 yango bandeko na biso esika bovandi bozala vraiment branché bosimba penza babiki na bino na bakae pona kolanda émission oyo ekota makasi kati na mabota na biso pona kobatela ba santé ya mabota na biso lelo tokokoma tina cuisine na biso botala biloko nini o tomemeli bino lelo tolambaka na biso biloko yango kasi lelo tomemeli bino ngo na lolenge moko o ekopesa su nzoto na biso kitoko lisu koleka bongo ya solo tosungami na cuisine na biso pona kotala bilei nini o tomemeli bino na mokolo lelo mato. Matondo mingi bandeko tolakaki bino ete tokoya na cuisine na biso pona kotalisa bino biloko nini o tokolia lelo. Lelo tokolambela bino fumbwa. Fumbwa toyebi ete bolambaka ngo na bandako na bino utakala. Kasi lelo toyeli bino elambeli ya sika. Pe toyeli bino fumbwa o eza pure naturel o ekelami na maboko ya mutu te. Euti na kati ya zamba o tata mokeli asali nde badeki na kozwa yango baye nango. Fumbwa eza na vibration nango ya botata mokeli na yango moko. Lelo toyeli bino tokolakisa bino poto boma pe vibration nango te tokolamba ngo lolenge o elongo bani tokolamba ngo yango moko te toza pe na mbisi na biso ya kokauka bandeko na nga toli musu tokopesa bino na place oke kotia mbisi o ya vivre frais oke kosomba Thomson o oyebi te bakanga ngo mukolo nini to préféré boke kosomba mbisi ya kokauka pona kotia na kati ya bilei na biso po mbisi ya kokauka eza pe na protéine nango oyo ya ye moko eza na kati eza ka te kokoye kotia mbisi ya kokauka kokoye kotia pe mayebo kokoye kotia pe mbinzo okoye kotia pe mbisi ya mai oyo euti na mai oza na confiance nango kokende kozwa mbisi oyo esali mikolo ebele te oyebi te euti wapi pona kobatela santé na biso okoki pe kolamba pe fumbwa no soki mbisi eza te omoni ke Thomson eza 300 francs 500 mbisi okauka 2000 komitungisa te ataka fumbwa ya pamba lambela libota na yo po balia malamu kasi komeka te ndeko mama esiko ozali koke kotia ba vivre frais o bobengi ba Thomson biloko nini wana komeka kotia te po ekoboma bomo ina bino mobimba na kati ya bandako nde na yango toza lisusu na tomati na biso ya mbuma tokomona ba mama mingi tomati ya mbuma bakoma ko négliger tomati ya mbuma koke kosomba tomati ya boîte te o tozomona ngo keza tomati ya mbuma siko tomati o batiela biso na kati ya linzanza toza na confiance nango te po toyebi te basalaki na matière nini eza tomati oyo to eza tomati nini tomoni toza su na ai na biso to préféré kolambela ai po toyebi batu o bazokolona ba ai wana to préféré kolamba pe na ndembi na biso na céleri na biso na litungulu na biso na aubergine na biso po to na confiance nango to na confiance nango toyebi ke soki okei na kimpese okeswi na mboka ni okokuta esika baloni biloko oyo mais kozala na confiance te ya kotia kib o kib ya soso o kib simple o kib ya nini ya babomaki soso nde bakataki o mike baniki na machine balingi na papier toyebi te mais pona ozala na confiance ya nzoto na ope bomoi na yo luka osalela biloko oyo eza naturel oyo ezosalama na mboka na yo tomoni isu toya na mwamba na biso tolia makasi o toyeli na mkola lelo pona olambela fumbwa na biso eza nde na kati ya mwamba ndeko mama esiko ozali tolia makasi ya mukete me ya makasi o nga ndeko na bino lelo na ye lisusu pona koyebisa bino
bolongola no molimo ya kibe, bolongola molimo ya bagu moko boye o bayeli bino, ya bapotopoto moko bazotia na sachet ke epesa biloko elengi, ke epesa biloko kitoko, soki yango te biloko ekozala kitoko te. Yango nde ezobebisa banzoto na biso. Tala lelo tokomi na bomoi mokuse, mpona nini tozokolia oyo esengeli te na banzoto na biso. Lelo makila kutu koloba te, na mokolo akomi kosila makila. Mpona nini biloko tozokolamba ezokobalana te, na kibobiso ezokobalana te. Biloko bakomisa yango gute po biloko ezalaka deja na guna yango, eza elambeli. Mama Moyindo zongela kolamba ndenge bakoko na biso balambaka. Bakoko na biso bayebaka kibite, tala bomoi molai bayebaka ka zamba. Yango biso nyonso tozonga na kati ya boyindo, tozonga na kati ya boyindo kolia na biso, yango ekotonga bomoi na biso. Nde na yango toke sikoyo mpona kopelisa moto na biso, tobanda kolamba sikoyo biloko na biso ya mokolo lelo matoi. Topelisa moto na biso elingi koloba te lokola tozolambela na makala nde tozangi resho, toza na baresho mpe courant na biso eza nango. Kasi ntina ya kolambela na makala bokodécouvrir yango mokolo ekoya, mpe ntina nini tokoboya kolambela na courant tokodécouvrir yango ka mokolo ekoya. Kasi lelo totala nde tokolambela na makala, mpe mikolo ekoya bokomona biso ndenge tokolambela na koni. Mama ya Moyindo okoki kokima sola koni te, tokoyisa bino ntina nini. Lokola toana periode ya mvula, tosombi makala moko eza mwa mai, yango tokopupula po moto ezala malamu. Sekele mosusu ya kolamba pe moto fo ezala kitoko, po lolenge moto azopelela malamu ndenge pe biloko ekozala malamu. Lokola moto na biso ekangi, sikoyo toni toke kobongisa biloko na biso po tomatisa yango na moto. Tokosokola fumba na biso po banzela oyo biloko yango eyelaka bino mo boyebi. Soko obi olamba fumba boye seke na ndako bakoka kolia te mpona zelo. Na nsima ya kosokola fumbwa na biso mbala ya misato nde tozokotiango na nzungu mpona kobongisa biloko na biso emata na moto. Na nsima ya kotia fumbwa na biso na nzungu nde tokotia mai. Nsima nango tokotia baepisi na biso. Tokotia tomati na biso, biso mo nde tosepeli tokata. Ntango mosusu ndeko mosusu asepelaka na ye kokata tomati te asepelaka kotuta, eya problème te. Okoki mpe kokata, okoki mpe kotuta, ekosala eloko te. Lokola tosisi tomati na biso, tokozwa litungulu, ndembi, ai. Nyonso nga nazokata.
elobi te ke olokwa nazokata nde soki ndeni te. Ngamo na sepe na kata nyonso yo pe na ndako esika ozali soki olingi ke olanda nga nde na kati okati, so omoni mpe ke yo sepela no na kotuta otuti. Ndenge ka tobetelaki bino sete donc bépice naturel ka tolambela kaka bépice naturel eza te kaka na fumbwa nde tolambela bépice naturel donc na biloko nyonso olamba nini olamba musuni olamba nini mama komitungisa te na ndako sombaka bépice naturel yebaka ndenge okolambela po biloko ebima kitoko. Na aubergine na biso sekele miso eza na kati aubergine nakoyi kolongola poso nakoyi pe kolongola poso te mpo na kati ya aubergine na biso ata poso oyo eza na protéine nango mobimba yango lelo bomoni nga na kati aubergine na nga na baposo nango mpona kotalisa bandeko ebele kolia ya kitoko oyo tozozanga kolia. Ok, kozwa ai na biso ai pe tokotuta te tokokata kaka. Totie bépice na biso nyonso tokomi sikoyo na etape ya mwamba. Mwamba aza na rôle nene oyo azojouer na kati ya bilei oyo tozokolamba. Tomona pe bandeko mosusu ya ngambo ya Brazzaville batiaka mwamba te na fumbwa na bango. Tomona pe bandeko mosusu ya Bandundu bandeko na biso mosusu ya Congo Central na Besingombe batiaka penza mwamba te na kati ya fumbwa na bango. Mais biso lelo tosepeli kolia fumbwa na biso na mwamba. Sima nango tokoyisa bino sekele nini oyo ebombami na kati ya mwamba oyo. Nde yango totieli mwamba na biso tokomi sikoyo na biloko ya suka oyo totia na kati eza mbisi na biso. Bona mbisi na biso tokosokola yango malamu. Lelo tosaleli mbisi na biso to préféré kosomba mungusu. Bo tomona bandeko mosusu babwaka poso. Ok, poso oyo eza pe na rôle nango mobimba esungaka na kati ya nzoto na biso. Yango biso lelo tosepeli tolamba fumbwa na biso totie ba poso. Tomona yeke kota aubergine atie ba poso. Tomoni ke kota mbisi okauka susu atie lisu ba poso. Pona ni tozo benda kaka vitamine oyo eza na kati ya bilia na biso.
le temps oyo tozobongisa awa kuna moto na biso de ase ngalaki tosilisa toke komaitisa nzungu na biso na moto bo tokotala oyo ekoya sima. Tosisi kotia babiloko na biso nyonso na kati ya mfumbwa nde sikoyo tokomi na etape bilei na biso eke komata likolo ya moto. Totie fumbwa na biso na moto bino mo boyebi fumbwa ezwaka penza bangonge ebele te 15 à 20 minutes tokoki kolia deja fumbwa na biso. Yango totiki yango mwa ntango moke na moto akende kozwa lolenge na ye ya malamu. Pe toza presse te na yango. Donc azwa penza lolenge na ye na kati ya moto abela kitoko po tolia pe kitoko. Bandeko esika bozolanda biso mitema na bino eza likolo bobi ete biloko wana balandi babosani biloko mibale te tobosani te. Mama na ndako soko ozokolamba foko za mayele na kolamba pamba te bato ba régime bakomi ebele. Lelo na welela kotia mafuta na kati ya biloko, lelo na welela kotia munga na kati ya biloko. Nayebi te nani oyo bakolia na table na ngai. Esengeli nayeba batu bonyo bakolia na table na nga baza bato ya régime to baza bato ya régime te. Donc lelo na kati ya bilubu na biso tomoni ke toana so na bato ya régime te. Yango totia munga na biso na ndenge kokeli. Mafuta totia te. Pamba te tokolamba biloko oyo totie mwamba. Mwamba ye moko azana na mafuta. Suite ozisu mafuta totie, donc totie poison na kati ya nzoto. Pona nini? Mafuta na eoke ko tombola graisse na kati ya nzoto na biso. Fonctionnement ya motema na biso ekosa su malamu te. Pona nini? Totie biloko mibale oyo eke kobebisa nzoto na biso. Yango tosukeli bongo na mwamba na biso. Mikolo oyo koya, soki esengi tolambela mafuta. Bo mona nde tolambela mafuta, mais pona lelo tolia malamu mama na ndako esiko zokolamba tiko zokolamba tolia malamu po batela santé na kati ya libota na yo. Soko kolamba fumbwa suka kana mwamba, soko kolamba mbinzo okotia mwamba suka kana mwamba ko bakisa su mafuta te po kotia mafuta likolo ya mafuta eza de conseiller na ba santé na biso. Yango tozwa mumwa na biso toke kotia na kati ya biloko na biso. Yango katonga totalisa bino na kati ya bilubu na biso na oyo ezangaki. Bomoni bino moto okotia munga na biso na biloko na biso po totali bapaya na biso oyo bakokomela biso na ndako moto ya régime azate. Yango nazwi munga na ngai na tie. Mama koza presse te ya kotia munga na kati ya biloko fo koyeba nani oyo koyamba na ndako na yo. Soko lamba biloko tiaki munga moto ya régime aye. Biso toliaka biloko naturel. Tobona biso biloko ya balabala oyo baotia sangisa olesa ndeko nini. Donc tozala presse te mpona kolamba. Soki tokoyamba mpaya to na kati ya ndako na biso toza na ndeko moko aza moto ya régime. Tokozela biloko na biso ebeli tolongoleli ndeko wana sima biso totie munga na biso na kati ya biloko ndenge moko na mafuta eza na bandeko mosusu baliaka mafuta te mpona régime. Okolamba biloko na yo olambi soki ebeli olongoleli ye sima ozwi mafuta oseni otie nyonso oyo eza liteya oyo tozokoteya mpona kobongisa banzoto na biso. Yango wana tolika topesa pona vi na biso ya lelo na kati ya bandako kolamba banzungu mibale eza pasi. Na vi ya lelo toyebi vini tozomene lelo kolamba bade nzungu eza pasi. Yango topesi toli tozala presse te ya kotia munga ya kotia mafuta pona komimonisa pasi te biso moko. Tozeli biloko na biso ebeli olongoleli moto ya régime bozaka na nzungu moko keno banzungu mibale te olongoleli moto ya régime bino bato bwana régime te botika kotia ya bino biloko totika nzungu na biso na mwa tango mukie o totaisa bino fumbwa biso ba mama toyebi na ndako eumela te 15 à 20 minutes nzungu na biso kokita yango totikeli yango mwa tango mukie na moto ebela na kimia
mwambe sangana bepise sangana. Tokomi na étape na biso ya kobalola biloko na biso. Bandeko bino mo bomoni biloko na biso lolenge tozokendela yango. Bandeko lokwa biloko na biso tokolamba eza ya mwamba, esengeli foko balola yango po ezika te. Sengeli ko balola yango po ezika te. Bongo bomoni tozoko balola biloko na biso na luta libaya. Pona ni ba mama na ndako esengeli ko salela lutu libaya. Po nzungu eza libende, lutu ya libende ezoke ko palola ba mabende o eza na kati ya nzungu. Donc ezo opesa biso su maladi musu na kati ya nzoto. Yango esengeli to somba ba lutu na biso o ya mabaya pona ko salela biloko na biso. To baloli biloko na biso to bomi mwamba na biso o ezaki ya mibimba. Siko to kanga to zela ngonga ya mukie kaka to kitsa biloko na biso po biloko na biso deja si ebeli. Matondo bandeko to bandaki na bino tokomi na suka ya bilubu na biso mkola lelo. Ndenge to bandaki na ebandeli ya kote ya bandeko na biso lolenge kani tokoki kolamba pote libota na biso elia bio. En tout cas na mkola lelo tokomi na suka na biso to kitsa biloko na biso pamba te tolakaki bino ete o eza mokolo ya yambo. Boko banda kolandaka biso chaque mardi na 15h30. Ndeko nanga mama Mayele azwaka mayele pamu. Yo besiko vandi oyebi recette moko ya kitoko oko tiko pesa biso tolakisa na bandeko kolia ya malamu. Botaka numéro na se wana. Numéro ka eza na chaîne yango ka bokobenga. Bongo tokozanga te ko remercier équipe technique ya Vuvam télévision mobimba po bango nde basalaki bolanda biso lelo na etando boy lekala kozwa mateya o ya kitoko ya bo mama lolenge kani mama koki kolela lolenge kani mama koki kolamba pona ko batela libota na ye mobimba. Bongo tokozanga te ko remercier village Kindofula na soutien na bango na émission oyo. Bongo to remercier susu Nengo Asongo Nengo Asongo bazalaki na biso elongo. Bongo to bosa na te Koko Lembe ko remercier Koko Lembe pour espace o biso to saleli lelo ezaki nde Koko Lembe mutu ba pesa ya biso atwa Koko Lembe longo ne sika bozali balongo ba pambola bino baba kisela bino lisu ya mingi. Bongo to bosa na te ko pesa lisusu ya biso ndeko Nengo Akiangani mabungo leki ya motema mwana mama bambote ebele sika bazali. Bongo na kosukisa en tout cas tokoki kosukisa bongo te poko telema na biso pe kozala na biso kokoma moto lelo na kati ya boindo ezalaki nde pona fumukusu kiambu nzala mpanda na ngola bango nde balakisi ya nzela onga na bungaki meme na kolia na kolata na etamboli na nyonso fumukusu bango nde bazongisi biso na nzela. Papa esika bozali topesi bino longonia yango na tango tokomi na biso na suka tokoki kokitsa nzungu na biso po bandeko balekala kosungana nango matondo. Gazwi bino tomeka mungwa. Kito